S'il vous plaît. Elise Mbisanga kamana ngai. Osanga na bien pour tout temps. Anga yete, kobenga yana ngai, obenge kwa. Yo. Eko koma mama mobo Mobala komi ko bimana. Mobala ni siko sentir ngai te. Est-ce qu'on limbisa été? T'es en limbisé. Est-ce que c'est quoi? Pardon. T'es en limbisé pas. S'il vous plaît, s'il vous plaît. En limbana si c'est na moi sauter moi limbisé. Si c'est ça qui n'est pas limbisé. En limbisé. Supermarché. Abisanga yana koma lokwa papier. Yo bando senga mbongo na nzira. Na bisaka eto kutala. Abana ngaso mobali batalo, na soko kutala mama. Ils m'ont pas le masque de vieillesse, ils m'ont réclamé, ok. Ma caméra est belle, baolinga, ok. Hôtel, il y a un hôtel. Ils sont fous, mais t'es pas fou, maman. Ah, fou, maman, n'est pas ça. Il y a un fou. On est fou, maman. Et il y a fou, maman. Où ça, il y a un hôtel? Tu vois qu'elle est malade? Masque de vieillesse, oui, oui. Vous gagnez d'abord. Vous voyez qu'elle est. Ok. So, il y a fou, maman. Il y a fou, maman. Ok, jusqu'au 5 et demi. Na soit qui est pété, pour quand on a quitté qui a mon papier na quitté. Ok. On a commis à l'action de bina mamuto zo lukaza. O la bête bina masas na bon moyen de kona yo tale lukina. Et bien gabi hier yo dit ça va auter ko ya awa tala on a sué facile. Tala alo bina masoko kuteli na mutu. Tayi kana lipeka. To kutali na ye, au kitana mutu kana tutie na lipeka na ko. Le concours Queen Clémence Talents Make-up et coiffure professionnelle a tenu son deuxième casting le 2 octobre 2025 à l'espace chez Bissot dans l'enceinte de la foire internationale de Kinshasa, FIKIN. Alliant technique, innovation et élégance. Les meilleurs de ces deuxièmes castings seront retenus pour la troisième étape prévue au mois de novembre prochain avant la grande finale attendue en décembre. À cette occasion, les gagnants se verront remettre de nombreux prix en récompense de leur excellence et de leur créativité. Susi na biso mingi ezalaka totika ba fille batambola bongo te. Susi na biso eza kolakisa mosala, opesa bango salon, opesa bango oyo eko pesa bango mbongo à tout moment bazala na mbongo mpona kolongola bakosa mosusu ya mabe. Le candidat baza vraiment na talent makasi. Baza vraiment contente ya komona que baza na talent. Soki ezalaki mpo kozwa bango nyonso, ça allait être mieux. Mais lokola toza na besoin ya moto moko balekokisa nde kosala ke bamisusu baloba. Parmi les récompenses prévues, un salon de coiffure entièrement équipé, un voyage à l'étranger, ainsi que plusieurs autres prix destinés à soutenir le développement professionnel de lauréats. Une initiative louable qui met en lumière la jeunesse congolaise, son ingéniosité et son potentiel créatif. Ba jeune mususu baza na ba talent ma bayebi ko exploiter yango te et puis baza pe na ba moyen te. À travers Maman Clémence, nde eko permettre na ba jeune ba exploiter ba talent na bango et puis ezala exposer. Grâce à la vision de Madame Clémence Kwamba, initiatrice du projet et fondatrice de la Queen Clémence Talents Academy, l'autonomisation de jeunes devient une réalité à portée de main. Bonne nouvelle na bana Europe mobimba ezali pona koyebisa bino ete tozali na veillée ya délivrance le 27 décembre 2025 ezali na kati ya Paris tokobanda na 23h tina 6h du matin mokolo wana tokosambela pona moto moko na moko tina moto asuka mokolo wana biso na bademo bitumba titokoma na 6h esi tolongi bango bato bayaki na veillée passé bato AVC batiki babeki bana ya autiste bakomi koloba bato sans papier bazwi mikanda bato ba maladie silaki bato ya blocage babikaki bino moko botanga ba témoignage. Alléluia bandeko naza na esengo mingi mpona nazaka moto ya esengo su te me kasi nakomi na esengo mpona nini nasali 20 ans na poto awa na kaka mosala me nazwaka mosala te me na partir ya veye tosalaki le 23 ta nazongi na Allemagne
na koluka mosala bazwinga mbala moko ondire mosala ngo eza kozela nga na mutu kutu azosala contrat azolenga mpenza mpona kosala contrat na nga nakamwinga nasa motema nazokamwanga moko me nakamwaki te puisque de place wana nayebaki ke nguya nzambe mpenza esalaki donc natondisa minito ya esengo mpenza nazali awa naza kokumisa nzambe mpenza ya prophète mpenza azali nzambe ya solo. Bien-aimé de Dieu, je viens remercier mon Dieu pour tout ce qu'il a fait dans ma vie et dans la vie de ma mère. Et il y a un moment, on avait déclaré ma maman qu'elle était diabétique et puis elle avait l'hypertension. Et après, on a fait le bilan, donc elle était suivie par le médecin tous les 4 mois. Et à la fin, on est parti, elle a fait un bilan, un bilan total. Donc ils ont vu qu'il n'y avait plus de diabète, donc le taux était normal et la tension elle était aussi normale. Donc le médecin il a dit au lieu que je vois votre maman tous les 4 mois, maintenant je vais la voir presque une fois par an. Voilà, c'est pour cela que je viens témoigner la grandeur de Dieu et en plus je vais dire que ma mère elle est toujours dans la prière, elle est toujours fidèle à Hosanna. Donc c'est pour cela que je viens remercier la grandeur de Dieu Tout-Puissant. Amen. Ba prière na biso kobanda toujours kozala na présence ya Saint-Esprit pe ba moto belé tito koma na ngonga ya 3 heures to mati 6 degrés ma prière to komi na ba bombe na 3 heures bombe na 4 heures bombe na 5 heures bombe tito koma na 6 heures boum ba tout ba komi décharger pour na directive ya adresse contacter maman Thérèse Matondo boya ebele bokolo wana kati na bino bokobika bato ya AVC batiki babeki bana ya autiste bakoma koloba bato ya blocage bakoma débloqué bato ya maladie ekenda le 27 décembre 2025 toko banda na 23h toko 6 na 6h du matin bozanga te tozozela bino na moto. Oh Yahweh, sopanguya na yo na mabota, sopanguya na yo na beglizi Yahweh, sopanguya na yo na banation, nguya na yo papa, nguya na yo Yahweh. Sopanguya mokondi, sopanguya bomana bika, sopanguya mokondi, sopanguya Chez Bissau Télévision, la chaîne qui vous ressemble. Voilà, bonjour mesdames, messieurs, c'est un plaisir pour moi de savoir que vous êtes très nombreux en train de nous suivre. Moi, je dis souvent que je ne peux pas commencer cette émission sans pourtant dire un grand merci à mon sponsor officiel, parce que c'est lui qui sponsorise cette émission. Bravo Jésus-Christ. Et mon sponsor, il y a toujours il y a Zalikolo Yabanganga. Il y a comme Sarakizen, comme PDG, Azora Moudunasi, à Tombolier, Azora Loko Baboaka, Oba Rejeta, après son sens et à vie, après ses valeurs. Il y a ceux qui balobi batamuki le babi, c'est fini. Mais il y a ceux qui dans la zui, à l'obi le baté, ça veut dire qu'il y a encore l'espoir. On a un sponsor Nangaï, comme on a eu Jésus-Christ de Nazareth. Yende, à ça en sorte que bota la émission Oyo. Émission Bravo Jésus, et ça les succès dans le monde, partout dans le monde, barotala. Indimami, et qu'on peut sa conseil, et qu'on réveille conscience, il y a des chrétiens à travers cette émission pour découvrir Makambu Ebele, mais on a que nous en la fin de l'année, Munguna Satan aura temps la fin de l'année pour abuser la bisoba en Nzambe, car c'est Seigneur qui font la miso, tous enseignements, tout landa, le lengenini, Mateya, il y a émission Oyo, et qu'on peut s'habiller sous moi, Mayele, les Konango. Alors, on a participé, Longonia, n'a partenaire, n'a bisognon, j'en profite, je ne peux pas passer pour dire un grand merci, n'a partenaire, sur Oyo, bah, soutenir qui biso du Dobi,
il y a année janvier jusqu'à présent to kende na fin de l'année parce que tout ça na mois de décembre to kende vers ba fête. Je vous dis un grand merci. Merci na ndenge bo accompagner Papa Chic Mukadi ainsi que chez Bisso Télévision également pourquoi pas cette émission Bravo Jésus-Christ na kosenga bino merci Susu parce que bozana biso elongo bolakisi biso bolingo bolakisi biso bo assister biso na nyonso spirituellement physiquement ainsi que financièrement aussi que Dieu puisse vous bénir encore plus ba vœux de meilleur ba bonne année na bino na batonyo so bazuli bako ya kotala émission kwa lelo. Alors mesdames messieurs, je ne peux pas aussi passer, il faut essayer na loba. L'orphelinat Bravo Jésus organise ce 25 comme d'habitude toko fêter longo na bana toko kende pe ko rendre visite na ba orphelin oyo bazali na ba orphelinat mususu biso toko zala wana pona ko rendre bango visite, raison pour laquelle nous avons demandé à tout le monde qui aime bien soutenir bana bitike de participer avec un $20 pour que ces enfants là puissent manger, fêter et puis là-bas se sentir la chaleur ya kozala baboti. Alors biso toko pesa bango yango à travers notre orphelinat Bravo Jésus-Christ. Alors je dis un grand merci à Montonio de ça contribuer au lingo contribuer na likanisi oyo. N'hésitez pas de nous contacter au numéro qui est affiché na poste téléviseur on a bien pour entrer en contact avec Papa Chic Mukadi ou également à Maman Lady Mukadi parce que bisonné toko ça la organisation il y a ba fête ou ekozala le 25 décembre avec les orphelins et to bosana pe ba mama veuveté Papa Chic Mukadi nzamba tiena motema pour que akende ko visiter ba mama veuve wana na bilamba ba la taper ba veilleur wana pe sengli ba même mon que baza toujours considéré. Et information pour dire que à partir à l'élo la ligne information to panzango s'il vous plaît Papa Chic Mukadi a yé ko annoncer na batunyo so oyo bazali na groupe WhatsApp oyo Papa Chic Mukadi ko kamba Papa Chic aza sukunate et puis moto oyo azana Bravo Jésus chez Bisso Télévision il y a personne qui est à l'intérieur du groupe, ça veut dire que le groupe là n'est plus de Papa Chic Mukadi. Parce que je reçois des appels Mikolonio sur Papa Chic Mukadi. Makamozo le grand groupe. J'ai beaucoup encaissé. Alors je me suis dit au lieu de n'abanako pansabatu tonor ba mabe ya batu na télévision, je préfère de quitter na tiki groupe wana na longwe parce que mabe comme na kati pour na combattre la réputation ya batu. Raison pour laquelle je préférais longola na bande Papa Chic, Papa Thomas, pour ne pas citer, bisonyo soto longwe na groupe wana to tiki yango. Au cas où ba anargue na kata groupe to ba escroquer yo to ba lingi yo to likambo ekomi o ba sengi mbongo na kombo ya Bisso Télévision ou Papa Chic Mukadi. En tout cas bo pesate parce que Papa Chic ne fait plus partie na groupe WhatsApp wana. Donc ce qui au lieu na panzaba na nzambe na tiki bino to mozan likanisa ko sambela bo sambela ba pekisaka prière te. Alors que Dieu vous bénisse. C'est un message officiel. Il y a Papa Chic Mukadi pour vous informer que les groupes WhatsApp n'existent plus. Motonio Solingi à côté de la groupe Asika à partir à janvier na kotia lien na ngai na statut au cliquer au kota pour na groupe il y a 2026. Que Dieu vous bénisse. Mesdames messieurs, d'abord na suis mingi na kopé ça maloba et pas ya Mosai Nzambe. Je suis pas seul, je suis bien sûr accompagné avec un serviteur de Dieu. Il s'agit de l'apôtre Pierre Loutété. C'est avec lui qu'on va essayer un peu de présenter, où on a tout déroulé mission ensemble. L'homme de Dieu, bonjour et bienvenue. Shalom, Papa Chic Mukadi. Nayambio. Nzamba Zolokum. Voilà. Quand même, sur le Sambo, Tokota na Mozindo, il y a mission Mkwalilo. To Sambeli. To Pesio, merci. Nzambe Malamu. Nzambe Amilimo. Nzambe Wabate la Kaba Oyaye, Balukakaye Katna Bosolo. To recommander émission Bravo Jésus. Chaîne Mobimaya chez Bisso TV na maboko na yo tika batuno sonzame bazo kolanda biso na bandako na ba télévision na ba téléphone biskano so bazali mate ya lelo epesa bango kimia pe ezong sa bango na kati na nzela na kombo na Yesu to bondeli boye amen amen. Bandeko babolingo na bosana ki communiquer ya suka po na milulu ya chaque jeudi désormais tokuta na bongo na salle de fête le Cristal au côté Fikine au Leki, salle de fête Bikapi, au Elandi, comme l'ango Cristal Chapiteau. Paï Wapi, Milulu Gozala chaque jeudi à partir de 8h30, 13h45. Voilà, on a eu un message, il y a Souka, on a fait ça. La grande bonjour.
Bonjour, papa. Osa bien? Naza bien, papa. Voilà. Toyambio, je sais que c'était pas facile de convaincre yo. Oya pour les émission. Donc, je pense que Batumsou va comme mettre ça dans la caméra. Comment on a tout d'abord? Comme on a Madame Christelle. Madame Christelle. Voilà. Toyambio na émission Nabiso. Bravo Jésus-Christ. Voilà. Une émission qui aide beaucoup de gens. Il y a pas comprendre. Ni na oteko bake. Le lingue diable ayaka ko détruire via Banazambe. Alors, yebisa biso. Nini komelio pour okoma na kati ya émission Bravo Jésus. Merci papa. Naye koluka bino naza un problème sérieux oyo ekomi na vie na ngai. Nazalaki na meilleur ami na ngai oyo azalaki lokola akoma ndeko na ngai. Nasala ye mabe donc nayebaka te likolo ya kolula. Azalaki na copain na ye alingaka bala ye nga la bebisi libala na ye. Après nga na mobali wana toye kolinga na balinga. Papa eloko ye kokomela ngai leki na ye azalaki matata toswanaka na ye ye nde vraiment tozalaka na ye vraiment matata kaka donc likambo ya na ye ekomande ya ngai ekomande ya ye pardon. Nazoyeba tobetanaka na ye bagazon me nayebi te likambo oyo nga na ye na plateau awa nayebi te soki akozi ya likambo wana oyo tobetanaka na ye mpo lobaka kosalanga mabe. Me kovanda na mobali abali ngai mobali ayaya na ye oyo azalaki ami na ngai nabotolaki ye mobali. Soki nalali na mobali ata tobimi na mobali te namonaka bamayamba. Zela, avant tokoma place wana ibanaki ndenge nini obotola camarade no mobali ibetela biso lisolo ndenge salamaki ibanaki ndenge nini po azali mobali ya olobi ya meilleur ami na yo wakomaki plus que ndeko ibanaki ndenge nini po ozwa mobali na ye kolula mobali wana azalaki na mbongo azalaki kosunga camarade na nga namona nde bazovivre na sepele nango te naye kobebisele libala. Obebisaki libala ndenge nini ibanaki osalaki acte nini po mobali akoma na yo osalaki yango nini? Nayebisa mobali na ye oyo azalaki fiancé na ye naloba nayebisi ye nayebisaka ye camarade na nga bima na papa na bango. Nalobaki ne bongo mpona nini po camarade na nga mpe nde tozali kokola nde tozalaki na ye azalaki makambo makasi meme ata mobali ata aza na ye yeka makambo makasi nde nayaki kobete mosinzo oyo nabotoli ye mobali beti ye mosinzo. Donc kaka ntango oyebisi mobali yango ki abima na papa na ye osalaki méthode nini pesa biso méthode omekaki mbala moko po botola mobali ya bato esalamaka ndenge nini? Nakomaki kobenga ye jour moko boye ainvite ngai po wana ezalaki deja ntango nayebisi ye na telefone na provoke rendez-vous anga na ye toye kokuta na terrasse mais natiaki ye piège terrasse yango mpe ezalaki na hotel. Ntango tokutani na ye nayebisi ye tokoki kosola te mpo makelele eza toye kokota na hotel a partir na hotel nde ngai na ye tobimaki kobima ngai na ye nde nabandi koflate mibali mpe nde bazalaka te olobaki osalaki nini po okoma mbala mo mibali nyonso bazalaka ndenge moko te ya des hommes fidèles yo lolenge nini okendaki parce que mobali ka mbala moko boyi camarade mobali na camarade na yo memi mbala moko ya molunge tokota na hotel andimi na facilité ngai na yebaka technique nini oyo osalaki po okoma na niveau komisa mutu andima na facilité bokende na kata chambre? Ezalaki na camarade na nga moko mpe mosusu donc nabetelaki ye lisolo ya mwana mobali wana amemaki nga na Gambila mpo bamama oyo batekaka bakisa bokoko. Okay. Bamama wana bapesaki nga kisa lolemo kisa lolemo ça veut dire donc kisi oyo ya lolemo donc nalamba motema na ye donc okay. Makambo nyonso na kobanda koloba ye azalaka ya confiance na ngai
ya mibale ayopesi ngai ya sexe po ntango na bandi kolamba ye na maloba epuse biso mbale tokende ti na niveau ya kobima na ye wana deja ezalaki préparé na ngai préparation oyo ngai nasalelaki ye déjà bien avant ayaka kotiango na sexe ntango tobandi kosolola tokomi mpe na hotel tobimi na ye nde nazwaka ye aparti ya bongo. Ok. Ntango bobandi kobima sikoyo bolingani bobanda continue kaka na biloko wana to utikaki yango après bokei ndako ayiko mpe kobala yo après nabandaki kocontinue nango libala yango ewumelaki te ba 2 mois 3 mois biloko mpe kaka asombaki mpo abalela camarade na ngai nde abalelaki ngai. Ok. ezalaki piège oyo natiaki mpo nayebaki na kozwa libala wana na facilité mpo camarade azali kobetelanga makambo nyonso. Ok. Basekret nyonso oyo évolution ya préparatif ano bana koyebisa yo bandeko boyoka place makambo yimaka yo basekret no bombaka te boyina mobali bosololi bosalika moko sokolo pakala yo ozwi yango okoyebisa meilleur ami tala makambo ekomaki awa évoluer mama tosali ne 2 mois te donc ba 2 mois na bandambo aye kobala nga tokomi ndako moko banda tobalani inani nabotaka te nazwaka zemi te mais soki ata ye ake mosala alali na mosala nga so nalali ata nga moko namonaka lokwa naosangana na mobali so nalamuki fo namonaka bama ya mibali eumeli vraiment ezwi temps papa na ngai ezwi vraiment temps banda tolingani na mwana mobali wana mobali mpe so alinga kota epa na ngai topaseni rapport azosentir nga mpe kaka bien te yango nalukaki basala nzambe bayebisaki ngai naye koconfese yango mpe nalukaki bino tellement boza bapaster bomeka nanu kosilisa likambo ngai naza nango yango naye nango awa papa na ngai ya kobomba eza te yango naye nango awa problème oyo naza nango esila osenga bolimbisi makambo osalaki oui nasenga bolimbisi nayebi te na kozwa ye wapi eske bakondima nayebi te papa na ngai. Merci beaucoup l'homme de Dieu moi liloba na makambo ndeko alobi awa sikawa synthèse to eloko ni okoki koloba bandeko oyo bakoki mpe se retrouver na même problème. Nzamba pambolo papa chic. Merci. Amen. C'est une histoire vraiment nayoki yango pasi na motema komona mwana mwasi akene kobotola ami na ye ami fidèle ami de tout le temps oba partageaka na ye ba idée akene kobotola ye mobali. C'est vrai qu'il y a lobby jalousie nalingaki na tuno question tant yo tokene kobotola camarade na mobali yo zaki na mobali te wando vivre na ye ngai nazalaki na mibali ebele mpo nazalaki moto ya loyenge me nazalaki na mobali stable te oyo akoki kozwa ngai mpo apropose ngai nde nanviyaki libala na ye nde mobali azalaki kolinga ye mingi malgré makambo makasi na ye nalingaki ka mobali na ye yango monene nalingaki ka nasala eloko wana. mama limbisanga naloba likambo naza mosali ya nzambe eza kimotema mabe na niveau moko nayebi te na koexplike yango ndenge nini ozotambola na moninga na yo oza koenvie ya moninga na yo alors que yo moko olobi kozalaki na mibali bamibali ozalaki na bango okokaki koselectionne moko te bovanda na ye kaka ya moto oyebi jalousie ezalaka semence ya diable ça vient pas de Dieu moto azotambola na semence ya jalousie aza comparable na sorcier parce que na jalousie okoboma mutu na mbeli na jalousie okotiela mutu poison na jalousie nde komisio ti na place okomi wana c'est ça maintenant komobika ba conséquences ya mabe osalaki nzambe ndenga akela moto na moto azalaka na nzela na ye soko longwe na nzela na yo kota na nzela ya moto mosusu okokutana na pambo te
Donc, quand nous avons il faut que soit là profondément, pas tout ce qui va se passer, il faut que soit là profondément, parce que quand on a d'autres boy, tu marches pas seul, d'autres on a esprit. Il y a des maris de nous qui vont accompagner, qui vont surveiller, qui vont talayo. Parce que plus l'eau qui n'a pas simba kisi. Ba maman no monde va te kana gambela biloko ba tiaka on eza bokoko na sima nango il y a des esprits. Et loko nyonso mutu azozwa pona ko dominer âme ya mutu ezalaka déjà anormal. Tango zwe loko ba tio na munoko o bana kolo. De sorte que nyonso koloba mutu azala séduit. Et puis plus loko ko pakola mo na nzoto na bino basi. Donc tu avais un projet à faire contre meilleur ami na yo. Nzamba limbisaka. Mais il faut qu'on évite telle pratique. Ato yebi nzambe na profondeur te. Mais ki bon moto na yo moko. Ko sala moninga mabe, ezamba la montagne. Pour le qu'on a ceux qui basala ki yo, soit basala ki leki na yo. Tu allais dire quoi? Ko profiter na faiblesse à moninga na yo te pour na oluka ozwa lipamboli na yo. Voilà maintenant la conséquence et ce qu'a tout connu. Merci beaucoup l'homme de Dieu na malbaki toko yo pesi. Bane ba bolingo na rolinga na sala moi synthèse moke na bandeko ba yesiko yo ba ota l'émission. Mama bomoni avani na plateau na biso ayeke mona biso aza na problème. Problème les animi. Ba azalaki na meilleur ami na d'enfance. Na ba toujours que meilleur ami moninga malamu ezaka Jésus-Christ. Moninga na ye bane kotambola na ye akutanaki na mobali ozali na bozui. Tant akutana na mobali ozali na bozui, et ça dit que tant akomi kozwa en charge meilleur ami na ye ko préparer déjà libala pour abala ye alokaki motema baba ngo keto. C'est que jalousie et sali boni ye a oninga bizo libala malonga ngai nazozo libala te. Asali nini? Ake komona ba mama mbikudi oyo bazana gambela basi la ekisi ya domination pe atie babe obabenga kazakala ha pour dire clair atie yango na sexe na yebo excusenga et ça dit que accueilli comme na fiancé ya meilleur ami na ye o banema na préparatif ya libala accueilli akikoloba mabe ya moto balika ko bala en tout cas yo ngo bala ye d'ailleurs c'est une fille akushaka na maman na papa na ye akusha et tout ça ba mo belebele alobaki na fiancé ya meilleur ami na ye. Alors tellement peu mobali pas azaki mutu mo spirituel azali na mutu lo sambote et ba pesa ni rendez-vous na ko pesa rendez-vous ye azali da manduki azali da préparer que ntango azoyo mutu azoyo na kobiki ça été ntango yo ke na rendez-vous est-ce que bo sambelaka rendez-vous on attend ba komi et ça dit que ye azali da préparer na zakala na ye et puis na domination a dominer fiancé ya meilleur ami na ye. Après que dominer ye ba ki ke place na omema ye ba chambre d'hôtel ezali tokosuka na mbeto tellement ezaki préparé et ba se retrouver pe na mbeto mobala a changé makanisi ya libala a bwakisi mwasi alingaka bala nde ayi ko bala nde na biso ya mwasi mais nde balobaka que makambo ezalaka te nzambe balobaka okoyi kosala boye tout c'est pas ici bas na okende libala ngo pe libala esimbi te makambo ne komi kosalama soit là ina butu akomona se retrouver na ba superbe ya mobali na nzoto ba oti ko coucher ye et pas mobali moko ya molimo mari de nuit des fois ne alobaki na biso na bureau que akomona mobali na alali na se ya se retrouver ye mo na mbeto mais balaki na mbeto na mobali mais mbala se retrouver na se ateli ye mo na mbeto déjà batile ko basili si ko sala fête akotona mobali papa est-ce que tu sali fête mobali bino to sali fête te lelo mais comment je peux me retrouver et ma kamwa les autres salama minga bisa et umeli raison pour laquelle ça na nzambe ba recommander ye aya ko senga bolimbisi na meilleur ami na ye wana bandeko peut-être ba joueur ki biso c'est ça en fait le problème oyo tozo traiter mokola lelo. Mesdames messieurs na kokende ko senga na bandeko na niveau ya régie ni mon solo a balancer biso sport il y a orphelinat bravo Jésus et je vous informe que ceux qui aux allés na mwana aibi métier té hein centre de formation chez biso ils font les porte nango na bandi vous allez voir des images très bientôt tout ça na esthétique tout ça na prise de vue couture montage et tout ça
tinda mwana na yo inscription eza nango na $35. Na mois de janvier to bandi ba formation. Tinda mwana na lombango. Ozala mwana tata mo sasa elo côté, mwana papa leki. Tinda na centre de formation chez biso, tout appelle na to école. Mwana a besoin d'apprendre kokumba, ba voiture ezali wana frais inscription dans $35. Jusque là on n'a pas encore fixé le frais oyo bana ko mais pour la inscription pour réserver, il faut venir s'inscrire na centre de formation chez biso. Total Sport, il y a Orphelinat Bravo Jésus. Et puis, on se retrouve pour la suite de cette émission. On y va. Bolingo eleki nyonso tosala juste ya bolingo pona ba orphelin na yango Orphelinat Bravo Jésus a organisé bongo liesa orphelin na $20. Shalom peuple de Dieu. Opération Sunga orphelin alia alata pe asepela la fin de l'année. Ndeko nyonso to ya motema malamu oyo apesa motema na ye na œuvre ya kokanisa bana bitike nsike bazeli pe ba vieillard ngonga yango oyo ebeti kola liloba nzambe ezotalisa biso na mukanda ya Jacques chapitre 1er verset 27 et religion pure sans tache devant notre Père Dieu Tout-Puissant et ça pour consister aux soins et ba orphelin ainsi que ba vivre. Équipe ya Bravo Jésus et kosala ba descente na plus de 10 orphelinats pour na kolier sa ba orphelin. Okoki kosala juste ya bolingo na ba plateforme na biso ya paiement mobile neti Orange Money, M-Pesa, Airtel Money, PayPal. Tozwami bongo na commune ya Matete, quartier Viaza, numéro 27A. Pour tout contact, plus 243 89 18 89 886. Obengela ngai bobengela ngai afana mobile vi na ye. Wala mwasi na kata kamo tedi misai. Tedi misai sukoi. De retour, mesdames, messieurs, Bototala Bongo Sport ya Orphelinat Bravo Jésus, Banakba Bolingo, na sengi motonyo so ya motema mawa. Aux na sakaloso, aux na semoule, aux na $20 na yo, n'hésitez pas de nous appeler au numéro qui est affiché. Donc, on a bon compte PayPal d'ici là. Pour tous waka besoin déranger ming na pour na compte PayPal. Donc, ça là pour que vous pesa kabiso ma contribution na bino. Mais tout ça na M-Pesa, tout ça na Orange Money, tout ça peut na Airtel Money. Voilà. N'hésitez pas de nous contacter. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Ba negonyo so oyo. Basi ba soutenir biso. Bon quand c'est la le deux sœurs to me campé ko solo là. Bon quand c'est la bango. Yaya bonjour et bienvenue. Nayambio. Bonjour. Bonjour Yaya. Bonjour papa. Osa bien pour ça la maman. Bon pour ça là s'il vous plaît. Nayambi bino na émission na biso Bravo Jésus. Voilà, les émissions ils sont à battu na ba problème. Bon pour ça là s'il vous plaît Yaya Vanda. Papa place en boende. Ils ont plateau. Ils ont une caméra. Tu dois filmer binoté. Vanda s'il vous plaît. Maman, est-ce que vous vanda kuna? Est-ce que vous vanda te boko yiko vanda te s'il vous plaît? Papa tchana obo. Zela nanu. Ah papa boniko ezani. Ezani ko ezaba jeto ezani. Zela nanu. Papa zela. Oh zela ko papa yo. Na lobi bo. Na bisa roto. Na lobi bo. Omonde to na lobi bo ye. Yo ndoki karashika. Zela nanu. Nyama mosa libabe yo. Yaya. Yo zelo molo. Ah papa tsaka simba ngabo ko papa. Mais zela nanu te. Ezani no. Oyo bunda. Wana intérêt. S'il vous plaît. Ezaba jebo sala. S'il vous plaît. Omoni yo papa tsoko to. Oza nani? Yo. Mosa sala moete. Zelo mona. Elia oya oso nani? Doki ya melima. Yo. Problème niko. Mama. Itelo senga ndeko na iye oyo kale. Zela nanu ko. Mama ye na bamba. Na bamba ye. Doki papa tikanga iko tikanga. Tikanga. Nanu zela s'il vous plaît. Moi monsu yo na lukaye. Problème ni. Moi monsu na ye na biso ko kutana. Zana longola no ba biloko yo. Papa, non longola bilamba ka webinga te. Non longola bilamba. Ya non na longola no elamba. Na bisantir nanu. Edi yali ba osoma na. Moi monsu na lukaye. Moi monsu yo.
Papa, so tindiki nga na obalukela yo yebinga te. Yo yebinga te. Ok, on va se soigner dans le pan de Babylone, bino oyo. Et tira simba ngai. Tira simba bo benga lo ba soda a. O c'est la bo moi so na lukaye. Ya zelanano. Ya moi aussi. Ya. Na biyo za mobali to za moi aussi. Oza mobali to za moi aussi. Limbisanga ikamana ngai limbisanga. Pesa olekina otosona. Na lobi boye. Oui maman moi so sala. Oui maman moi so sala. Yakovanda. Yakovanda. Vous avez pas na comprendre pe binoté. Oza bien Yakovanda. Ay ko sala nini moi so ah ko sala s'il vous plaît. Libali na ye. Olambi libalo zwaka. Papa yana nga koma mutamaladi. Sako kokanga ebo. Non ça ngelo ti papa. Sika na osale lo. Limbisanga kamana ngai limbisanga ulila. Zala zolela. Limbisanga pardon. Pardon vraiment. Est-ce que vous s'il vous plaît. Elise limbisanga kamana ngai. Obenga yete, kobenga yana ngai, obenge po. Yo, na yebisaka yo. Na yeba kan shuro kolia. Na yebisaka yo. Kita muke. Yaya. Yo kita la muke. Yaya. Ko eze bandi. Mususu ezoya. C'est là non. Nalobi la grande. Pardon kamana ngai limbisanga ngai. Hein? Kaneza mupaya. Oyo bete loko boye et ko makam susu s'il vous plaît. Hein? Ya olongwela nga ba téléphone nga wala. Ya olongwa téléphone en attendant sur bazwa ba kelanga on connaît la quoi. Longona na tabouret, longona tabouret, tiens on kuna na quoi. Tiens na quoi. OK. Ya. To kita muke to solo là. Toza ba mikolo. Toza be ba chrétien to ba na Nzambe. Hein? La grande Ozobela. Comme on a. Maman disait, Kitamuke. T'as quoi ça la mabete s'il vous plaît. Au même sende ya Élysée, problème pamba. Oyo bete loko boy ko makamsusu. Hein? Comme on a. Papa nga sambela na tibutanga bima na libanda. OK, problème té. Na biko sambela na hote mais permettre biso to soana yaya. Est-ce que vous permettre biso? Iyo na mugumbu na bino papa. Iyo wana ngati. Merci beaucoup. Yaya. Asala yoni. Nasuko koloba te pona mona présence c'est loko azawa. Papa. Asa vraiment camarade nanga vraiment bon mwana. Tokona ensemble. Papa pona zo libala. Na umeli tana ajo ngana zana. Nako so mobali na ajo yo. Naso so libali te. Nako so libali. Et comme que mobali abala ngai. Mais et comment le moment mobo mobali comme ko bimana. Mobali ni siko sentir ngai te. Na papa na bondela mobali na ndenge nyonso. Aza utata bezo mona ta présence na ngate, na présence na ngapa na ye. Et comme eloko mususu. Na kena sei mobali bolimbisi, mobali lingite. C'est comme la maman. Et comme ya bala ndoki oyo. Wa vandili bosola ngai. Papa, na perdre libala. Likola ndoki wa vandili bosola na oyo. Olela nini yango? Olela nini? Nalinga mobali na nga papa. Olela nini asa ko tika nga mona travailler? Olela nini? Perdre libala. Olela nini? Boye. Olela ko selo. Est-ce que olimbisa ete? Te olimbisa ete. Olimbisa quoi? Pardon. Te olimbisa ete papa. S'il vous plaît. Olimbana sisi na moi sote mo olimbisa. Si c'est ça qui pour olimbisa. Olimbisa ete. Olimbisa ete papa. Yaya.
Papa. Jamais. Jamais. Na souffrir na mwana mwasi. Na souffrir na ye. Na bandi na première primaire. Si tu combat à jouer. Na tout ça la nyonso pour na ye. Et non ni na sala était pour na ye. Et non na sala quitter. Ah papa te. À jamais. Jamais. Papa bino ba mama bino na travailler bino. On est là les lois ça musala nzamu zo là les lois. On est là. S'il vous plaît. On a salé on est déjà pour les vendus. Tu peux ça ta malo bato yo ka le biboli ça a été. Mais tu peux ça ta droit ya lilo ba moko mibale pour permettre y. La grande. Nous donner ko ka yi. Isaki ungaza intéressé. Papa, présence na bango esanga pasi. Baza choqué na makambo ekomela ngai. Bazalaki libota na ngai. Bazapesa kolimbisa ngai, bandeko na ngai, pardon. Bolimbisa ngai, libala yango mpe na kota. Pardon, bolimbisa nga bandeko na ngai. Mwana. Limbisa ngai. Libala yango mpe na mbiyaki. Komelanga ngai, komelanga bololo, nazokoka moti. Naeba ki kokoka te. Naeba ki kokoka te. Naeba ki kokoka te. Kopusana te suma kapuna yo za mutabateji. Naeba ki kokoka te. Papa Chic. Papa Chic. Papa Chic. Oui, comme on est tango ma sœur Azoloba. Maman s'il vous plaît. Papa. Comment on Comment on Jocelyne, papa. Jocelyne. Ah. Tango zo sepe na mono zo sepe la mingi. Na pas ki ba okena bona suka te. Tala, ndeko yo senga bolingi. Alors s'il vous plaît, toi maman basolo, quelqu'un peut comprendre ça moi. S'il vous plaît, yaya. Kosekana zo kosekana yeza na likambo na sima. Kosekana bombi likambo na sima. Ayebi makambo bele. Likambo ni papa. Omoni bitumba mwana mwasi oyo. Ozo mona wana mari de nuit wana. Mutatindelo mari de nuit wana. Ofuti wana. Ofuti wana. Si belle facile marqué. Ofuti wana. Je m'en fous. Voilà, nana tika yo. Ofuti wana lukadi. C'est pas les mamans trop. S'il vous plaît, tu vas mettre toi. C'est pas les s'il vous plaît, s'il vous plaît. Responsable marché. Papier. Yo bando senga mbungu na nzira. Na bisaka ito kutala. Abana ngaso mobali batalo. Nyeso kutala mama. Tukutala. Usaki onde ini po bakula ima nde ni. Tukutala ne na marché papa. Tukutala na marché au somba diloko. Grand sœur maladi makasi. Na ye na bondeli nga bitala taka miti kusale na mona grand sœur. Aza maladi okufa. Juste mata $100 apamba na soba kisi. Papa mwana moso apoya tinzi kangai. Akoti na mutuka yana nga bandia kotambola yimta komena ngo pe akota ke yana nga ndo monye be papa da ko me mutama o elo apama le mo na evite papa na evite so bo mo na so ndenge ni me mo mo so bitana nga gari na ni sika bino bo bando senga mbo na nzela pe koma papa na koma na mto ko senga pene na me bali balingana bango ngate na koma lo kwa papi mo de mo ba so zunga sakani na mimi ndio kota place ma bemala o mo ndenge ni Ok, c'est ça le problème. C'est ça les grands. Maman, maman Tala. Au monde loko yo sala ki ofungula ki pe porte na nzoto na moko. Ezaki bitumaba ya milimo, la guerre des esprits. Yozo bunda, ye panda ko bunda. Ah, donc il m'a salanga bongo. Yozo bunda, ye pas zo. Donc yo ndo kote na ngai. Omona ta bisisa na kota petit na bandi. Maman, yo fungula pe motemo, yo senga pardon.
Pardon, ma fumula monter. C'est un pardon avec sincérité. Azape na likambo ya sala ki pona mwana mwasi oyo. OK. Oza likambo sala ki pe ya suli pa ndeko. Oza ki nini? Okomise nini? Nabokele ki malade mobile ba mona kiti. Wala ngai. Okokela pinga. Okokela pinga. Yo ma moso sa ko. Mais yo za ko ndenge. Ndala yebi yo. Ndala yebi yo. Yo bokela ki. Yo bokela ki mala. Yo bokela ki. Ela nanu toza ko ya mote. Nazala ngamu mu kipinde ko. Vana nanu. Sina aji. Vana nanu. Vana nanu kasi. Mama. Est-ce qu'on va le yo zolo ba mingi oza mwana mukeme. Ozosala makambo mabepe mingi mama. Pana to solo la te. Na age na yo zo eba bandako banganga po na nini. Tala basinga bakangi na makolo basinga bakangi na nini ba protection bakangi na makolo ya nini. Tala basinga kangi na makolo. Ba protection o ya nini. Na age na yo za mwana mukeme bandako banganga bele kokota po na nini. Oza omi bomba pe omoko. Bituma molimo babundango boyete babundango na mabondeli basinga oyo ba protection Moni yana ngande osaso yana nga polika awa yo mona tala ngai asala nzabi bo l'homme le dépasse ya mambo so bapona vie na yo intéressé au terre ngaza nga mwa muke wana mwa muke ko tanda banganga ko sa nyo so mwa muke so rekene bon temps yeso abakelo mandaji oteni pona ni banga nzambe ya il a la confiance à basinga na yelo ko ba protection babanga yende ni nzambo na omona na ngai tisu na banga ni OK la grande est-ce que vous collez mis sa camarade na yote te papa papa na zolo na yote na zolo na yekuna yo boza complice na mwa moso yo papa boyebi ete so boyeba mwa moso yo anga ko tata ni bino ote oyebi ete mwana moso ndoto yo olibise na obenga ba mama ozo sunga ndeko na otaza maladi ozo pese su pasi no sunga ete papa telema na yo to kende telema te ya na libo te akoyokanga telema ya telema telema to kende telema te ya ezaki likati na yo papa ngamo ntuna na okena ndeko ya papa jamais papa ngai te tina ovanda na mati atelema te telema ya ninya ngadi telema te ndeko na ngai yo bino limbisa mwa moso akobotela sumu ya maluka zikolo asakusani pe telema te yaye telema tobima te nzamba mama yoka bazoba na yo on n'a pas si boisson les gens ils ont le bon côté ils vont pas que le masque de vieillesse ils vont réclamer OK ba comme le belle baolinga oté otali ya ngoté yeso afunga mitenga pe afunga matin afunga mane bo ça tu non ninga ofunga olinga funga ya funga ma osaje on est wakele ki malade masque de vieillesse oui ukaenda kwa nganga ubwakeli OK so ya funga myo be funga makasi ngapena salike bongo OK yo kena yiwa ngapena kendenda kwa nganga OK yesko salike ni nazwaki epete ko kangango ya kendeke ngonga pena kendaki OK na komi alaxinga no bina ngamuto zo lukaza oya beti bino masasi na bomo ya ndeko na yo tale longi na ya bingabi ye yo bi sava aute ko ya awa tala yango na sue facile tala alobi na maso bokutani na wundi tutaye kana lipeka to kutani na ye aokita na mutu kana tutse na lipeka na ko mbala moka ko ya subimba mona bilamba place na zwaki ya ngwana makam na bino yiko molekela na yele kala bomoto nanga l'homme de Dieu makambo yo connaît bossa théâtre mais makambo moi je comprends pas ce objectif c'est agilité on peut ça qui est nani quel mobile tika ibazanga ba mibali ce que yo ko kele ki mari de nuit na kwa kile ke yango subele bamba suba
bilamba. Ok. Il y a aussi dans bilamba. Kosuba ya sens que sur la lali on dit on toucher la mobile. Ok. On se dit pas mobile na lali akiti na se nai na bona on dit mobile c'est de sangala qui alobi té. No sens ça. Ok. Bon, est-ce que vous voyez que la délivrance de Bolim Bisana, bon, ça va avancer. Parce qu'il y a à reconnaître ma benaye, à y poser un Bolim. Yaya, tout ça va tout le monde à Yaya, à la raté. Kita, tout ça dans la Bolim ici, vous dans la Bolim ici, pour avancer. Moi, je suis dans la clignité. Il y a un autre capable, si ma minimum de besoin ça la wana, il y a un autre capable. On dit beaucoup ça. D'accord. Merci beaucoup. L'homme de Dieu. Gloire à Dieu. Je crois que nous allons continuer Nassima pour la délivrance. Parce que dans le monde déjà, il y a contact avec les gens. Donc, il y a déjà contact avec le monde spirituel. Où il y a bois qui est lié, où il y a bois qui est lié. C'est vrai, ma bé, moi, que contact déjà, il n'y a pas mon inganaye, a blessé mon inganaye, mais ma bé, il y a mais le col a fungoli motema. Biso osambela nzambe nzamba sabino faveur mais o nyonso boye biza na kati ya motema na bino bolo bayango na sima to kovanda quelque part bolo bayango boyambola botubela boumela na mabete ya kozala pe makasi mingi te ozekila mwanzambe koloba te yo sambela kate yo boyete bato baloba makambo koleka yo nzamba kitisa bango nzamba dans la souverain ba singana nyonso foko katango ba protection yo ikosala le côté protection dans nzambe Olandi, protection en Nzambe. Nzamba pambola bino. Il y a un vaccin, na beso maloba 2 minutes. Papa. Est-ce que vous ça camarade na yo? Papa, malgré salanga mabe. Mais nalingaka ye kaka. Nalingaka ye malgré salanga mabe. Nalimbisi. Nalimbisi puisque toza batu na mokili. Nalimbisi. Tika makambo ça qui on a quoi envier et c'est moi c'est la Christ. Hein? Allez tellement beau pesa la beauté na signe ya Papa Chic, yé photo to landela el sus. Mobile bozane gati sikolo. Bozane sus te hein. Photo landela makambo na sim. Je crois que kokende mbangu ba pesa na beauté te. OK. Na sima ya prière autour ça là. Poto yeba makambo belé. Ba koti déjà banda konganga, on ne sait jamais. Oui, salami est dans l'essentiel. Les mususu total ainsi. Merci beaucoup l'homme de Dieu. Bane wa bolingo to komi na suka yemisha mkwalelo, nous avons toujours que Christ aza au-dessus de tout. Amen. En tout cas, nous sommes ko sala bane wa bolingo c'est pas que tout ça va l'équinsela la c'est moi. Lelo liwe komi ko ya ils ont surprendre bateau. Nataki lobi na les jeunes frères na amoro boy na so ke akufi alika bo akufi. Ça veut dire que to banga nzambe mukolo liwe ko ya to yebiti tango liwe ko ya okende ko samba. Totika banda kwa nganga totika ba ko samba ninga mabe totika la nzambe yemo revanche c'est la revanche. S'il vous plaît. Orphelinat bravo Jésus et ils ont mis la commune ya Matetika. C'est via za numéro 28. Ah, et pas wapi. Le 25 oyo to ko fêter là-bas la bitike. S'il vous plaît, la bonne libino na kombo ya notre maître Seigneur Jésus-Christ, tu vas consulter bana oyo na numéros allez afficher tout dans la M-Pesa, tout dans Orange Money, tout dans na RTL Money, tina na 3 numéros na Papa Chic Mukadi. Avant que tina mbongo, il faut s'assurer que les alliés Papa Chic Mukadi. Hein, par rappel vidéo sur le soit tu bengi na téléphone pour ozangai moko mbala moko soko sali Western Union na kombo ya Mike Mukadi ou bien un numéro ou bengi na tout na pesa yo ba coordonner. Que Dieu vous bénisse. Bye bye. Juduric House, nulle part ailleurs qu'à Lubumbashi, na Golf Plateau, avenue Abidjan numéro 18. Waouh! T'as la piste na biso ya munene. T'as la trône ya ba marié, ba table ya boy. Oh, t'as la ba verre na biso. Verre à champagne ezali, verre ya vin ezali, verre ya mai ezali. Et pas na biso, ba pesa mutu champagne na verre à mai parce qu'on a tout. Ah, ma protocole ya boye. Waouh! Voilà l'espace vert na biso.
bato baninga ba baby shower, ba événement baninga espace vert. Dans l'endroit na biso, pona ba événement nyonso, ba conférence, ba mariage, ba fête de baptême, ba communion, ba retrait de deuil, nyonso ka awa na Juluric House. En tout cas, bato ya kin, ba mariage na biso nyonso toko, mité yango awa. Parce que tous en eloko ya koité. Merci Juluric House. Hey, alors là, Juluric House. Pendant 7 ans, moi la vie. Parce que jamais, ce qui moi c'était mon bas les obotate, ndi yango ko sala keboka bwana. Et là on y yo senga biso awa to sala nini pona to senga ko toni.